Poloso. Moto so mayele mabe makasi. Poloso lisu moto mayele mabe koleka ne poloso. To ça bato poloso. Bato poloso ba ekoza nit ba catégorie bana. Bon, kuna moto poloso. Mukuna moto poloso ya suka grand gege wana. Moto poloso ya suka. Bate bele tangela. To ça bato poloso. Bato poloso ba ekoza nit ba catégorie bana. Bon, bato ya polo menda moto poloso no lenga ko. Bato ya poloso penza. Mais bato pelengendu, okuta ba jouer makila. Okuta na Kabila ye moko. Okuta pena premier ministre. Ba wana bato ya pelengendu. Oya binsi bato. Hello ka ya motu ya yango yo. Et même ba na pala di peuple. Il fallait pas foutre au terrain comme cocotte la CFM sima. Pas bon ni côté ka bo continue biso donc ne partout. Tout le bateau Surtout beaucoup mosala biso ba papo langue boye, pe biso ba misuso. Allez. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakoli lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kolapie mapapu masopi mafuta Toko kesi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Naolia bakiti na bamesa Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence mon boy Nazareta. C'est du sérieux. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat pape simbo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Pape simbo kuna biso to récupérer biloko ko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko ko lia. Maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareth. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux.
shalom et bonjour bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui êtes scotchés, placés, branchés sur nazaréentv.com. J'ai dit que pour le moment, si vous voulez avoir nos programmes, veuillez tout simplement taper nazaréentv.com. Je pense qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La vôtre, l'âme des servants de Dieu, la princesse de l'éternel, autrement dit la présidente du Parlement céleste, députée quoi. La sœur Tiffany Mokwa dans cette émission Table et Sainte, une émission pour vous, pour nous, pour tous les hommes de Dieu. C'est par laquelle nous invitons des hommes de Dieu autour de sujets importants aussi, très capitaux. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous l'homme de Dieu. J'aimerais tout d'abord entrer à la régie, prendre un élément, jeter un peu le nom de mon invité spécial du jour parce que vous serez comblés de joie de mon invité du jour. Je demande à la régie un élément et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup. Ok, je pense que cet élément fait plaisir à tous les enfants de Dieu et j'ai dit souvent que ma pindo yangu na batoto ya France ikona panda sana kuna mubaya Mungu mabe ya Nzambe eza wapi soki asali ketoko te la bino na banda kuboyi mabe Nzambe za pe alongola na bisiko zalaki amemiyo bisiko komi wana mabe Nzambe za wapi pesa mobala bien bana bien. Je disais au début de l'émission que je suis avec l'homme de Dieu, c'est à la personne du prophète John Nguefa, mon invité du jour spécial, du jour à qui je m'en vais déjà dire bonjour, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman Tiffany, Nzambe abatela yo apambola yo. Okomelanga na kati na bureau. Pona bana Nzambe afungola mayela la bango Nzambe azwa lokumu. OK. Merci beaucoup. Tous en a bureau il y a prophète John Nguefa. Tout solo lana il sousou parce qu'il a beaucoup de programmes, vous le saviez. Tout dans tout solo lana na prophète John Nguefa ma solo ka aux actualité parce que il y a l'ingaka koloba penda makambo alinga pelengenite pelengendu pelengendu ezali maele mabe. Voilà, Pelengendu alingaka yango te. Yango to to solo na ma bolingo na ngala bata France, ndé na zolo bakaka Belgique, Canada, Texas, Allemagne, Suisse, Hollande, Espagne. Biskana sobozali ba big salutation na bino. Prophète John Nguefa, yebisa no bana Nzambe liloba moko avant to bana émission na biso. Ah bana Nzambe yo bazolanda biso partout na monde, tozala bomoko. Tozala bomoko, tozapena bomoko. Parce que là où Kabola biso exalté, et là où Sangisi c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, qui m'a été sur la carte nabino bolingo pe bosale sale. Je crois sur le bomoko, to kolonga nyonso mukili et pe bosale. Mais papa John il faut ba terme na ba babina na tout na yo. Ozwa kango wapi yaki na lembo nani et komi pelengendu. Mais ngala za mungalati. Ngala za mungala ngala botamela kisasa te. Na utambandaka mutabwato alors lingala makanza ndi yango wana nazambo kisisa to bala bakoza ozi ozando ngaza mungala na koba malingala ya solo yango wana pelengendu ezo la sani moto ya mayele mabe poloso moto so mayele mabe makasi poloso lisu moto mayele mabe koleka ne poloso donc ça ba terme de bata poloso ba ekoza niti ba catégorie bana bon bato ya polo menda moto poloso no lenga ko bato ya poloso penza mais bato pelengendu okuta ba jouer makila okuta na kabila yemoko okuta pena premier ministre ba wana bato ya pelengendu
mais poloso nde l'équipe elengendu na mini la bino pe ba passer bozana ba poloso mukuna moto poloso oh mukuna moto poloso ya suka grand gege wana moto poloso ya suka bate bele tangela yo ya mayele mabes mais oyo abimisaka ngolo na nzota mwasi esura ke ola poloso ke mama na vous même ngolo azobika atobala ta kalesonte akwebu ke on a poloso ya suka donc on a plein d'ingala ya sona makanza merci beaucoup Pelengendu Ekweyi Pelengendu Ekweyi fait quoi ya kaka parce que moteur sa Pelengendu basuka kana bango mabe mais pasteur John Ngefa to vana na kimia to sola on na kimia obike émission lekaki obetia batu mabako ezali kam to ganga te to lebela na kimia ngana wana reconnaître ngo betia batu bele mabako te nako betia batu bele mabako te maman Tiffany oui la vérité c'est Jésus pourquoi batu bangi vérité te batu bangi Pelengendu non hein vérité na beta qui mabako te mais na lobela qui vérité en tant que l'homme de Dieu doit parler la vérité de la part du Seigneur et ça il sembo na lobaki et ça il na beta mabako te. Je n'ai pas critiqué quelqu'un dans le babo et tout, j'ai battu, mais bon, solo na le baki, la vérité. Alors, si vérité, c'est aussi babino. Alors, bino moko. Mais papa John Ngefa, batu musuba kanisa makambo lobaka ozwango kaka en l'air lobanon kapongo. Pour musuba kuma babi to papa John Ngefa to sekaka. Mais on a limite aussi exercice mona yo pour la sabat makambo lobaka et utaka au plus profond de toi. Mais quand on a poussé dans quelques secondes, on rappelait batu makambo lobaki autrefois au bimisa qui pelengenu pour ezaki dégâts. Le col a ni ne go rappeler ngai parce que ngala moto ba émission be makambo belé le col. Kasi émission to sala kité. O bimse makambo pelengenu. Oui masoto betaki. To betaki aliwa popolang. Kasi yango na poussé mais quand on bimisa makambo lobaki. Non, na lobaki mabete. Na lobaki un liboso. Olangue fondation Olangue au chez église ils allaient fondation est-ce que dans le kuta ils allaient vrai il y a mis balai visionnaire il y a CFMC c'est maman Olangue yemoko ils a papate est-ce que dans le kuta c'est la réalité papa azali ko sala na sima ya mwasi na ye lokola évangéliste lokola moi na est-ce que le kuta c'est la vérité c'est la réalité mais ba c'est maramuso maramuso le bagani d'abord yami balé doctrine na bango nous ne condamnons pas toujours condamner ndeba acte na bango bazo sala epanzi batu ebele epanzi mabote ebele epanzi mabale ebele c'est vrai soki tolandi Jésus ayi kopanza te ayi kosangisa kobongisa kati nango yami balé jeûne de prière 40 jours 100 jours 200 jours moto akobika ndenge nini soki moto na cardiaque au PC jeûne de prière même il y a 10 jours et il va mourir montant la tuberculose à Okofa alors bah tel acte to condamné yango to lingaki yango te to zonga na nzela na lolenge ye soit indibiso na lo sambo sincère to boy jeûne te si na 2 jours coquille 3 jours coquille mais to jeûne comme déjà 10 jours 15 20 jours c'est des gars c'est ça le système nous to condamné système wana et ça bien te ce qui na tangé lio maman limbisanga parce que mission des chrétienne Esaïe c'est le seul prophète qui a parlé de Jésus oh ya lobeli penza Jésus mobimba koleka ba prophète nyonso soki to mona les 58 po on a lobaki makamba beto makamba Pelengendu mais Pelengendu la vérité et dans 58 verset 7 soki to moni mutu na likambo les jeunes où moi Dieu je prends plaisir voici les jeunes auxquels moi Dieu je prends plaisir détacher les chaînes des méchants moto moni mabe ay tamboli mabe yebisa ye longwa na nzela wana luka Yesu plus que jeune yami balé alors bible partager ton pain avec celui qui a faim ozomona yo mais basa na nzambe so botala ye même wana nzala ndenge nyonso ko pesa to nzambe ya bosala mpango ye azotonda kati yango mais neti yo somenga secret ba mais somenga secret na sali malamu est-ce que na sali mabe na kende pas na yo yebi yango somenga secret o pesa ngate mbonga transport il faut ndima yo na lo ba nzambe azolokumu mais ba pasteur ba kabarate ba prophète ba kabadi bino pesa ka bango na mayele na bango Pelengendu mayele mabe yango tozo kutka na kati na bible et lobi susu boy entrer dans ta maison le mariage sans exil et pas ngai diacre montunyo so contre la salon na ngai dans mon bureau maman la pona ka batuti okuti batu batondi plein pourquoi na zona bolingo nzambe vrai jeune si tu vois un homme li couvert
Ce qu'on m'a dit, c'est cahier, on s'est gêné à 100 jours. Bateau, ça a pris par la gêne, ça a battu ma baie. Ah bon? Ça a mis ma baie à cause de ça. Tu ne vas pas mon langue. Hein? Bon, pardon, nous allons continuer. Mais tu as souki wana. Tu as souki wana détourner semblable avec les gens. Alors la lumière prendra pour vous, la guérison germera proprement. Alors tu appelleras l'Éternel, l'Éternel te répondra, tu diras l'Éternel, me voici. C'est là. Au lieu au ça là, 100 jours, 200 jours, les jeunes où moi Dieu je prends plaisir. Alors voici lesquels jeunes moi Dieu je prends plaisir. Merci beaucoup Papa John Ngefa. Merci beaucoup Papa John Ngefa. Tomoni yo na makambo matanga oyo toza nango olati yango mpenza na nzoto mobimba partout bandeko babengi tozoleka partout na bainternet kosala bémission babengi yo awa toyebi te soki okomaki membre ya famille olangi je ne sais pas mais est-ce que tu as constaté au lobby mingi je ne sais pas excité pe likambo moko boye oyo lelo tozali informé que na plus choses informées hein. Oui, qui est formé parce que la langue en Afrique du Sud. Pourquoi? Pour nous condamnons les actes, maman. Na lobby té. Na donc si na zela. Mais bazela tamta au moni biso africain le na ngito ganga te. Po bat balobi ki to ganga ki mingi balana na tungi sakyo. Mo ki na lira ki. Oyo na lira ki moto na pe na kimia na Yesu Masia. Pelengenu ekota. Ekota te. Pelengenu so koti mabi. O moni ke mbaleleki. Au lobby trop na ndenge na biso africain bazela no batie mutu na se ya mabele si mande total makambo susu ata soki moi ça komi na zemi bakenda kopesa ele no mbongo te babala il faut abota après de total makambo susu mais papa John Ngefa mayele wana la mort de Jésus a pelengendu nanu takoti na sa mabele te au bandi koleka na Jésus Christ nanye les Nazaréens leki nan partout ba monio babi na ngala tuno so za na famille olangi. Bon maman Tiffany to tchak ngai ndembo to tchaki yo député et puis présidente ya parlement céleste pourquoi tout le monde a qui vérité na yo na ebité soki mona mwasi moko pe mosala na nzambe na vérité ndenge tuna je ne sais pas parce que bandi maka mutu so ba vivante te hein soki moko kozala te to kozala ka mais to bi valeur na yo alors dans la famille olangi te mais papa olangi na maman olangi ba na corps du Christ tango ba na corps du Christ chrétien dans la cadre de famille chrétienne dans na yango et loko nyonso malamu to koloba soki loko ya mabe to telemeli bango na ndenge mabe na ensemble na sifemtide mais quand même c'est un grand baobab. C'est un grand baobab que nous connaissons. Tolinga te papa Olangi c'est un grand baobab na mboka oyo. Et puis na kozonga sunengo lobi na ko pena gouvernement na ko pena basai na nzambe faut tozonga na nzela toza na bolingo. Alors toloba ki système biso ba africain soki moto akufi na notre kundi était ma mususu evandaka to zango akufa mais lokola maman ngai natali internet na leli ngai natali internet moi je n'ai rien parlé au contraire nazali ko sala moi koloba yango ya maman na moni balobi magicien na moni na internet na magicien ne bandi na moni oyo na internet quel injure nous condamnons beaucoup finga moto na nzambe na mwasi na mobali pourquoi totika nzambe a jugé batute parce que batel injure na moni na internet na batu mususu et personne passe na motema mais ngai na lobelaki na sens ya mabete na lobaki na nzela eloko eleki papa Olangi akufi na cardiaque na motema wana na pesa exemple na bitana nzambe asali justice na ye pourquoi ala asalaka na nzambe pona motema ko changer bako sombata motema mo na $500,000 c'était le connaisseur qui va te passer yo kana bisa yo motema moko na félicité na $500,000 rien à $250,000 na maman Olangi na papa Olangi na CFMC on a yebi bako sombata sans motema batia bako kakite ezo asali nzambe lobi na laxate ngana zali nzambe aki kopema na ye alors yami balé tolobaki lokola bango batikali papa Olangi akei maman Olangi pona kobala je crois kobala lisute mais akoluka ta mutu moko wazaki pemene bango po akaza mwasite azali maman ako asunga ye lokola papa Olangi azali parce que mosala oyo ekende liboso baloni si femme c'est partout dans le monde si femme c'est partout dans le monde baloni mais lokola père akei
ye amikitisa te azala kaka makasi parce que nzela bato nyonso mais azoba conseil makasi na mutu oyo akoda mose papa olanga moke baza libala te mais lokola conseil na ye deuxième position batambusa eloko wana monene na surprise na nga nde namoni nakotala na kata internet bakunda papa olanga elobi na Afrique du Sud le vendredi le 20. Pourquoi? Oh, mais parce que Binoboloba. Pourquoi yango na telemeli susu tokoloba nini? Papa Olanga est un ministre de Dieu. Papa Olanga est un grand baoba. Papa boni bokoteka bokondina biso donc ne partout. Toloba hein? Il est un patriarche. Toloba un patriarche. Comme il condima kaza patriarche papa. S'il vous plaît, non, c'est quoi le problème de côté? S'il te plaît. Parce que fait bakunda kuna kondima. S'il te plaît papa John. Mais ça c'est bon kondima te bino. Bakunda pour nini kuna? C'est kaza patriarche. Mais il est patriarche, moi je connais. Papa, na condamné qui système. Mais na condamné qui musalate. Ils sont plantés. Hein? C'est partout dans le monde. Hein? Si c'est partout dans le monde, tout le bateau. Le système même le y a ba gens de prière ou tawa. C'est la si femme cité. Ba prier à 21 jours. C'est comme la publicité. Mais nous condamnons un système. Hein? Ba la qui sibiso, ma kambe ta dame. Mais qui se fait bakéo. Ah si femme cité ba ta dame ya bateau. C'est bango. Ba za bena makama malamo ba sai baloni. Parce que mon tabonga na sauté. Hein? Mon tabonga sauté mais lelo kana na ngezani. Un patriarche, grand baoba, parmi les baobas. Alors, quand on a fait ici, on a été. Mais tu vas passer beauté à Bissau, ça couffe. Si les gens ont l'autre côté, à te vacunder à Osequate, vacunder l'Afrique d'ici, à Osequate, à ça qui est au paiement. Ma belle Zambéza. Est-ce qu'on peut s'engager à ma belle Zambéza? Ma belle Zambéza. Joseph accueille Nakati na Égypte. Joseph a comme premier ministre, deuxième personne d'Égypte. Mais Joseph va pas si mauvais comme vous. Atabi surtout aux alliés arabes juifs. Ce qui est en train koufi, mais quoi n'a pas beaucoup d'ango, n'a pas beaucoup d'ango. C'est pas la Bible qui était Joseph. Hein? Qui était Joseph? Un homme de Dieu. On ne savait pas il est pas qui est. Alors Bible quand Bible Moïse dans son kundamawa. Ba kundola tango tokobima ba kundola boni mama boni mais Afrique Afrique eza katona kati Afrique te Afrique du Sud et Afrique du Sud dans la carte d'Afrique non Afrique dans l'Afrique hein mais il est congolais hein Sali Moussala awa si femme si botami awa et botami Afrique du Sud moi je suis contre de ça et puis le côté de gouvernement c'est la démarche, c'est un grand patron, c'est pas patron, mais un grand patron spirituel quoi. Un grand baobab, vous avez dit dans la légitimité, il y a Moka. Maman, tu es loba, maman, tu es loba. Attends, la qui va, tu es loba, non, papa. Et ça n'est pas ça. Dans un bâtiment, la minute chose, au côté là, si femme si. Na côté li bango te na zoloba vérité. Papa le ngakunda makuna te. Pourquoi baobab munene bobo kunda ikuna? Et quand ça va kunda awa, ba to bozo bipa na bipai, ba iko tala oui tala si femme si baobab yo quand même to comprendre de la quoi wana te, mais to reconnaître hein? Tu sais que Libanda, Mobutu Libanda, Hollande pas Libanda, papa là Libanda solo. Attends, c'est pas chrétien. Papa, non. Monique est aux amateurs à Mibale, maman pas vu qu'il y a qui déjà. Maman vu que Zali ou ba okundaya, ça va. OK. Ouais. Souci. Il y a CFMC Zalaki qui est papa Akundama Libanda il y a 17e T Akundama na Kati il y a 17e il y a 4 églises moni est-ce que c'est important vraiment que Mouta Kundama na 4 églises ndengazo bakaza patriarche oui est-ce que c'est important fala Kundama na 4 églises le ko na ba pesi accordé et comme Kundama en Afrique du Sud papa bon maman Tiffany tikangai na loba tikana loba omoni quand Nzambe amaki Moïse un pasteur a kundé mo poni aboyaki soki ba kundi Moïse ba koya ko adorer c'est que Dieu parce que Nzambe mutomayele hein maman Nzambe ne mutomayele aboyaki ba ko soka bini koya ko adorer ye lokola Nzambe Dieu a tué Moïse il a enterré personne dans la vie oki Nzambe ayeba kitina papa yami bala bonga nini Satan a volata nzoto ya Moïse akobima bato bakundimela yi bakoyoka parce que Bible elobi 1 Jean chapitre 5 verset 19
nous sommes les enfants de Dieu, il faut savoir que le monde entier est sous la puissance de malin, Satan. 2, ce n'est pas important. Ce qui m'ont accoufi, accoufi. Hein? Car beaucoup de gens ont une conception. Tu le bagi de Kambatiseke Diao. Tu le non, gouvernement lobby, pas question. La loi est mort quand la biso Maman Tiffany. Donc on a dit ça yo. La loi est mort quand la biso belge atiki. Pendant qu'on a moto, on a mis plus à 50 mètres ou 100 mètres. Sauf que on a pas Tshisekedi dit 1 mètre. Ndako moto boy. Donc on a mausolée à moto en ndengeni. Yami balé. Balé yo kunda pas langue na kati ya conception na ye. Nous ne refusons pas parce que conception na makambo qui makambo belé. Makambo ni so ki to zo wana mais obi ki ba calculaki tout ça ba nini ba calculaki déjà ba 50 mètres là déjà na limité kokaki. 50 mètres c'est ndako ezate. Parce que ba calculation qui mille souki boité. Ce qui mille ne souki bonde ba calculaka. Papa, ce qui mille, tu ne peux pas continuer. Non, ba calculaka place 1000 souki. Donc, bandi mètre de 50 mètres. Est-ce que Simbaki et Simbaki te yami balé gouvernement et puis gouverner après ça qui décision na souka parce que on dit ba kuna papa langue wana il faut qu'on ait petit Tshisekedi wana ba banga ki lisusu mobulu e ko salema na lobaki likambo avant yami sato est-ce que ezali grave que ba kuna na conception pourquoi pour le cimetière mosusu ko la oya kimbuta wana ezali kitoko ba sombi conception mo kuna ba kundi ba to ba ezali ndenge moko pourquoi kaka na lopango wana au gouvernement boy eza na sens mon côté maman so yimota kufi même mbo azali ya muke o azo vivre c'est que l'église salobi aleki moto na valeur moto ça selon yo ideni oyo si FMC ezalaki na bazaki na kantini ide wana ya kokunda ye na kati na constitution ya limité ezaki na ideni ke ba ka kotala ye bazaki na ideni ni ke babosa na papa te ou comment selon bétude na yo pour yo za ramta bétude hein papa pour na bétude na ngai ezali pas bosa na papa te ba œuvre ne gangaka yesu to servir to mona été libéré de mona te mais le monde mozo croire na ye maman Simon Kimba ba kunda yewa lelo bazo ba pona Simon Kimba mais ba ti au fond même wana soki misala ne ko ganga liboso na nzambe na ko pesa exemple Marie Misambo azale lote akufa ba kunda ye ba lobela pe ngo le souté mais tango ba œuvre banze monezo beta salela bika mo tout donc artiste akufa kate moto na nzambe pe akufa kate ba œuvre na ye et continuaka mais soki ba kunda pe polanga na conception wana elinga pe comme ko la idolâtrie. C'est que je te dis, dans zone banayo, bateau, baninga koya, même kosambela. Oh papa, parce que n'a pas besoin d'être kibangiste. N'a le loba kena kamba kosambela ni kimangu. La sambela kimangu, à ce Bible les autres qui s'habillent, il n'y a pas la relation na kata mokana na Isaïe c'est le relation entre le vivant et le mort. Il n'y en a pas. Azomona mais l'église kibangiste. Bakendeke kuna na mausolée place bachai diangenda place bakundi nani ko bonde la kuna c'est l'idolâtrie c'est que refuse la Bible azomona c'est ça que l'on si même si mususu toyebite na makanisi wana balingi basala yango ube po honorer pe papolangi avant la conception wana parce que église eza wana lokola ndenge ba cardinal ba cardinal bakunda ba l'église catholique je ne sais pas mais pour nga cimetière au tigre cimetière il fallait que soit un papa langue cornaye mais batia ngo wapi bato bakona kotala kaka kokumisa monene na Zambie ndenge balongoli baboyi kokunda ya bakuna Afrique du Sud nous condamnons ça est-ce que ça sonne ya nani ya mboka ya église l'église a un problème était église même mboka te za sonne na gouvernement démarche wana yango na zona bato na Nzambe botala sima bozonga bato bino bapuyaka bango te regarde ce qu'ils ont fait dans le corps des peuples parce que le gouvernement combien et ce sont les hommes forts. Ce sont les hommes forts. On a beaucoup. Homme fort, nani olenga homme fort. Sur la Bible balé au compte, homme fort. Il y a mis ça au mende, homme fort. Bako qui même quand tu as solution de qu'on a bangoté. Attends de qu'on a monté à monter la pamba. Attends comment monter là. Il y a mis balé un grand homme de Dieu. Et là sonne il y a gouvernement, sonne il y a mboka. Gouvernement ça des marches bangoté. Balobé là même la radio de bangoté. Mais ceux qui musiciens à Koufi Kaka, partout, Bazolo, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, Maman Tiffany, tu connais Maman Tiffany. Tenga mon limo ya kolo. Mon limo ya kolo, il faut tala. Alors, tala loko wana, et puis il y a mis balé. Pasteur, soit disons les grands pasteurs. Par contre, le président de la République, mon papa là, il y a Koufaki.
démarche ni bango basali yango moninga na budaka bango tu bato ya poloso bato ya pelengendu bakota président de la république te bapasteur soit disant bazali awa bakota président de la république te soki bazali kobana libala bake pa président bango basala makambo na bango bakotala bango mpo mati balongoli équipe na mati bakotala président mongwali kama bakota président mais moto na bango et papa olangi na mama olangi na kobomba ote bacontribuer na pasteur ebele oyo na misolo na kosunga ebele papa jonge fayo bafuti yo te awa comme kokotela CFMC makasi nakoteli bango te na lobi vérité parce que epesi neti mawa soki basali papa olangi boye grand baoba mais kitoke tozanga César Kambwese komi soki basali papa olangi boye mpe biso mosusu basala biso nini olanda ona TV mais ezali malamu te ezali soni ya gouvernement nalobi mama tikana loba mama Tiffany musicien oyo abinisi bato eloko ya motu ya yango yo emema bato na parole du peuple bato motu azopesa même parole de vie un grand ministre toloba te ata na teme papa olangi yango par système na bango toloba te sans même déclaration au gouvernement te oui maman langa na raison aboye be mobile de ça moi attends na raison et semble pas bino pasteur non gouvernement lobby la qui c'est qui penda en bino vis-à-vis ya sifa gouvernement lobby mi on a lobby te et ben papa olangi nga semble pas bino pasteur bola qui c'est qui en bino déjà ba pasteur mususu ba komi déjà au sala système a pelengendu pona liwa ya papa olangi tolobaki si bolingote tolobaki et bon siko soki ba tu mususu ba monya ba sala pelengendu mboka etamboka na gouvernement soki edesili likambo ekosalema bandeko na ngai nayokata na radio rtc balikambo pambola akufika mais lobama te oyoka émission lobama te ata sango ebembe te mais gouvernement mokolo nde matu ezaka CFMC te so gouvernement bisi abengana CFMC bakobengana bango mokolo gouvernement baloba rien biso bapasteur tozala wana mokunu tozala na ngalasi tozali awa Denis Lesi tozali awa Kidjami Kibila yende président ya au conseil supérieur à l'église de réveil onga bina zali membre tozali na Kakenza tozali na Zibamapa tozali na Bosco Kindomba tozali na awa SP tozali na ba grand baoba qui a vu le président qui a vu le premier ministre qui a vu le gouverneur tout le bateau benga batute maman tout le ba vérité oya moni président nani amoni premier ministre nani oya moni même gouverneur nani yo poko mamona bata minene soki na moni bango na moni bango o mona rapé mokia o mona rapé ba ministre msusu okoki po kendo lobelati na mona ka bango ngonga nyonso te et puis na kata relation na bango parce que bazali gouvernement ya Shuna Rambo ya Pelengendu Shuna Rambo ya Pelengendu na reko coopérer na bato ya Pelengendu te bato ya poloso te balobaka makambo basalaka yango te olandi na mama non balaki ngela kote nakokota parce que mama yebisanga jour nakoma so naza na député oyo na parlement batiei président parlement lobaza kaka yo oyo simba nzoto te so asali motion na nga so nga simba nga na kosimba ningisinga na ningisi ye bakominga mpo na pepe oyo naza biso vérité oyo naza loba yoza na présidente wana soki ye pa motion nga na koloba ya kondima yango te nakobundela peuple ekolo bato bazokufa na Bukavu bato bazokufa na Beni na Mbandaka gouvernement obini yo président parlement motion ni osali pona bato wana olonga ministre bon so ngai sima so ya siminga na veste bolobini ninga pe na simbi ningi singa président parlement na ningi se bomanga pona pepe OK ngala bomanga pona population congolaise OK bomanga ngani mna bomanga kana lobi bomanga pona population congolaise banda ngo les gens déjà OK on a menga papa Jongefa non jamais na ko président na dikamba pola ngoy na député bakolata ngai bakolata limbanda nakolata limbanda bomanga OK ben un ministre ya Dieu mutuluko munene e bembe ko kundamana e pa Zulu et que ne pas Zulu et pas Zulu bon Zulu mututé Zulu ba poka na biso Zulu ba dia ka batumbo na biso ba milima ya kanibali bazongisa nzambe mboka oyo Mobutu libanda mboka Tshisekedi libanda ya mboka papa Olanga libanda ya mboka lisusu yo oza na kati ya mboka ngana na kati ya mboka na moni bango yo okufa bakundwa mboka na ngana kende wapi
na ko kundama so aussi mangana simile lamba tikanga na liwa sakana na ngaite yo sakana na liwa mabele na ko kimsanga exil na ko exilité na kunda mabele na mboka mais to ke to zonga mutapekisi pa pola ngazonga na mboka na zate ya mais système to ke to zonga tango mamo la ngaboni bato bazo côté na été elle est abandonnée avec Sifemsi. Elle a abandonné comment? Mais qui a parlé de Papa Hollande, sa mort? Le pasteur Nina Sali même dans la télévision nani? Nani? Attends, mon sanza me mokote. Balobi a moté. Na mayela lokuta. Attends, mon sanza me mokote ke otala mama Hollande. Kota le lobi à l'autre côté. Mais ce sont des hommes forts. Au moment de la chef de l'État, bah on dit qu'on soit 2 500 000 dollars na chaque pasteur. Bah peut-être qu'on soit 1 500 000. Bah ça non. Mais bah là ça va tout. Élection qui est date. Le 19 août, balade ça va te dire bateau va bouger. Mais pour la liwa camarade na bango, il y a Ndekou na bango, il y a Papa Hollande, patriarche, un grand baobab, il n'est plus. Donc selon les autres qui va valeur on a besoin de son beau qui est dans Cabo. Et ce que ne libana maman to bandenge nini ata to bandana molimo to suka na mabe. To bandena molimo to suka mabe ba valeur no so libanda. Est-ce que Hollande o choué? Ba ko kunde libanda? Na façon zo lobela on est aux comme dans kokena na sens ça non ko na yo. Non ko na ngai tala motete ya pendo ko na ngai tala mo. Non ko na ngai. Na lobi na sens ça non ko pa lo ko na molimo pe ensemble. Ala non ko na ngai. Motete la non ko na ngai. Hein? Yango boni. Mboka ngoka bino. Mboka ya bino to mboka ngani. Oh, ma kana na ngai pa otu na ba question ko songa na yo. Ok, ko songa na yo so lo bana to ba ko. C'est que c'est photo ticket. Ah non 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 non. Non non maman. Ponga molimo na kina wazaki. Molimo ya malembe to comme na molimo ya pulumbe. Molimo ya pulumbe ko ti déjà. Ah, ezali maman mingi. Franchement, on a évité mais papa John Gefa, idée nini poto stokomi ba kolo ba soki ma ici sopani atolo bolo kotango e rotondisa molangi te to pe bidon. Mayele ni okopesa na bisika to komi tombala ya sima. Ba kufi ba site pour bino mo bolo ba ki ba sala nzambe ba zebele ba okufa. Ba okufa zo continuer. Bazo continuer. Ba continuer kaka. Bon, le cas bazo continuer c'est ba patriarche pe baza na 4 wana. Eh ba ça na 4 ba tamina okoka mususu. Na ba politicien na mayele pour mai déjà sopani na wa papa Hollande. Mayele ni mususu oyo do. Mayele toko sala bu. Corps de crise ezali moko. Hein? Bandoki baza bien organisé. Bah féticheur baza bien organisé. Pourquoi? Bokitiste bien organisé. Pourquoi? Botiki si femme si bango moko. Maye sopani zo le bango. Botiki bango pour nani? Ata bisto critique ki ndambo to zo sanzela. Mais ça n'est pas si. Na songi na nzela, et ça n'est pas si na motema. Na lobby et ça n'est pas si na motema, je croyais. Ata to zo condamné le kowana. Ba mutazo mayele na baso ki maloba ba to ba corriger. Maman là nous avons baillé na to pesa dernier hommage et que ça m'a pour les chrétiens biso tout au méto ya to ko to sa stade yo mais système alandi bati maman penza papa John Gefa avant ko la deuxième question maman ninga zana na pasi akota avion amata akita akende ndengolo penda batiki penza maman batiki na zobanga nzambe je crains Dieu basa nzambe batiki maman Hollande ye moko. Hein? Batiki abandonné. Délégation oh ya ba pasteur bobongi si bolanda en Afrique du Sud. Ba okendete. Ba ba conflit. Oh, ba pasteur, est-ce que pasteur ba lingana? Na lingana na, do ba to pasteur lingana kama neka. Yo lingana na. Kaka dide maneka mtalingana. Alingana motote, kaka dide maneka. On a ça na émission à TV. Ba lingana ite pote vérité polo vérité. OK? Mon gars na liloba na Yesu akolingana conflit. Yo kasi moto ya bimisaka. Baba gboro da betibo ya ko ndima mola ngalobi o jeune 100 jours on ndima so mama la ngalobi na lobi abo ya mamoto betada mina ye kuna parce que ye mo ndoki ye mo ngon cho ba le ngo fede ye mo ngon cho fede est-ce que ya ko linga non alors dans la dikambo et ça limité contribution moko et ça limité ce que ça ba chaîne chrétienne ezebele même na ipa na yo ozaka makasi na information. Chaîne non, là, bien, moi, ça m'a cassé, Kolobama. Hein? Mokili, c'est qui biso. Mokili, bah, musicien, bah, l'équipe va passer dans Bolingo. L'isolo ya papa Hollande zo kita iso le kaka lokola mo. Mon pépé. Lokola mon pépé. C'est question te papa John Gefa. Maman, ouais, c'est aussi mangana motema te maman. Ah, nzambe. Na moi les tina émission na ndo tuna sur la question te. Maman tuna ba question zo sanga passe na motema. Hein? Ata zo bomba na biso zo swana, mais to tala ta père na belé, to tchina na belé. Hein? Tu peux se dire, non, maman. Hein? Surtout que vous avez bisou, papa Hollande boye, pe bisou, misusu. Ah!
naleli bana oyo akambaki bao baza na makoki te ya kokende Afrique du Sud donc bazangi ye bazangi baotala na télévision ndenge balobi otala na télévision bazangi makoki te epe moto nyonso akende Afrique du Sud te il faut kozwa visa il faut kozwa séjour na yo il faut zape batikaka na ambassade ya Afrique du Sud de $2000 d'ailleurs combien $2000 hein ya kotika yango ya caution ese bato to bana $2000 ya kokende bakufaka na mitema otanga na télévision eza pasi mingi mama hein elekeli ngai epesi ngai pasi mingi nakolala leo malamu te kolala bien te kolala bien te. Merci, c'est ça l'intervention de l'homme de Dieu, le prophète John Gefa. Bolo barazala couteau ya double tranchant. Toloka ke tourana lo baki boye. Le lope bosu boyo qui est évité est-ce qu'ils a pesi papa John Gefa mbongo ba corrompre Tony ne peut mal bana échanger boye, je ne sais pas mais je ne confirme pas. Mais à pesi point de vue naé par rapport ya ndenge corps alors bien bengi le laza patriarche. Il est patriarche. OK, a bengi patriarche ndenge bazo kunda patriarche. To azotu na mutuna to suka wapi. Kabibimba watinyo surtout ba monument ya Congo sur le plan christianisme, il y a chrétien sur le plan politique, sur le plan donc bazo kunda ka Liban. Non, c'est que baza makoki na bango. Non. Oui bien, il y a une malédiction mboka. Et comment me la mboka nini? Malédiction. Parce que ma belo bazo kunda bango za mabeli na bango. Maman, lika mabele to mabele kanga kati. Da ba kufi ba kolela. Ba kufi ba kolela to donc mabele. Oui bien ko ezali. Alors patrice wa kumu. Oyo ba voisin muzuri ba benga bango nini oyo musée. Musée voisin muzuri. Ba benga bango musée. Wala ba musée te. Musée bon misa musée bolongo liawa bon teli pas moi côté mosusu même mabelo bakundi bango ba c'est esclave et ça mabelo na bango la kaka ba pasteur ozolo ba gouvernement mais lobela pe si femme si parce que ba zui bénédiction o eza ekolo ba tindi yango côté mosusu maman faute ya si femme cité na loba lisusu nini maman langue na si femme si bazaki abandonné dans leur propre son na lembongo te na lera mbongo ya mututé na lobaka nde vérité oki nenge singa na motema tango na yoki bazo kunda vie na bi na gangi et puis faute ya mibale ya gouvernement valeur ya gouvernement makambo valeur ya gouvernement moto ya nini ya pamba bakoti na palais du peuple ba yei na bonheur nyonso un homme de Dieu olange na mama olange bona ko yamba bango ti eza na présidence boya ko yamba bango na primature boya ko yamba bango na ba ministre boya ko yamba bango les images sont là il prie aussi pour la nation les lobo bobo si mama wana na si femme si mama olange okamwate. Voilà message na ngai na kotinda apesio malo bo pesa message pas na zo pesa mama olange message au Seigneur zo banalo barango bon ça va message ko beza Seigneur mama olange OK bana si FMC pena bana otiki omoni Congo kola ebisi ngai boka mwate Yesu aliesaki bato amelisaki bato atiaki bango liloba na Nzambe babikisi Barabasi babomi Yesu bawangani Yesu batiki ye bokamwa te papa olange botiene esika kaka ya mwa malamu kuna mokolo mboka ekobongaka bakore pratiquer namonaki na Savourné de Brazza 100 ans bakunde na France bapesaka indépendance na Brazzaville après 100 ans bakana kokunde na Brazza mokolo mosusu bakozonga mboka c'est que mboka na Congo ne toza na mboka oyo donc toza bibembe belé tozongisa awa tozongisa bibembe belé na labi gouvernement ya Chunaram gouvernement ya Pelengendu na nilo bango zoka te ya rando na ekozonga belé bako même obuta kozonga tu sais que akozonga oh nyonso papa olange akozonga ozomona eza malamu te et puis Nzambe azala na bino OK azala na bino papa John Gefa azala bino de cœur azala na bino de cœur mobimba azala bango de cœur mobimba ben papa John Gefa yom to bongisa maki penza okende bembana to betana masolo ya maman Viko on a invité ceux qui bembe ya ki ozala ki biso to zaki wana pendant que nazo ba image défilé
wana tozala kuna totika ki na cinquantenaire bato baleli ya ba crise biso kutu bana calculer aux élections ndenge nini tokolela kuna esi tokolela mais c'est comme si basungi peuple de Dieu kolelezaka moko bato bakufaka na guerre kuna bakufaka ba millions basungaka bango te bakotia jour oyo boye bon ya mama viko na problème pena na bato te mama viko azali mama moko maman église de réveil parce que baï nende musée dina bala c'est le fondateur de l'église de réveil avec Vernon avec Pamba Kelani Pata alors maman azongi awa to yi place ba ko tia ite je crois tient na cinquantenaire ou bien na stade de martyr ou bien na libanda au moment ngai bien na ko sa pe conférence de presse wana na ko po yi ba kena zanga bango longo to sa elongo hein au moment nga moko ko bima canal nanga kozala chaîne nanga kozala mais pe kozala na papa John Gefa banda na aéroport ti to yi na ngona cinquantenaire total qui tout le kabilunga basena parce que aujourd'hui tout le monde écrit que moi je suis enfant fils de papa Ibnabal nga inde mwana nzambe malamu ba pasteur nyonso na ba témoignaka na ba bateyaka ba bazaba na nzambe malamu mais na loi ya maman total wana penza na cortège mutu te to mona ta pasteur moroteo nini to mora ba pasteur nzambe malamu ba tourner wana papa tourner ka bango na bango na nepe to kena biso ka bana nzambe malamu to kepe to tiki mama 51 tozo bongama tous les ratos yo ka communiquer pour tout que nos maman tout landa tout place ba déposer papa John Gefa bon je crois les camarades zo ba bolingo ya bolingo yango wana je crois bon net ba ya maite je crois na exposé encore ne ba kozala nyonso pourquoi pasteur moko ya ville à Kinshasa te abimina libumu ya ndeme malamu te tout nyonso c'est pour ça même yo ça les na mosala ozoka sokola mwana ya ndeme malamu soki yala mwana nzambe malamu te zako kwa nzambe malamu te mais pasteur na yo auta nzambe malamu auta kuna ce n'est que normal hein tokomona bolingo solo mais komona nga John Gefa kuna et pas na matanga ya mama Viko nazali wana natali corne pe na bonde nzambe soki pe papa ayaki corne ayaki on ne peut mona ngai nazalaki wana avant to kata papa John Gefa na ni to beta seulement dans quelques minutes système ya SM mikolo tozo le belela yango na mte so yebi yango SM église du Christ à la maison ya on les sala un peu en pleurs na libanda batba ni suko kende église te ba vandi penza na bandako soit disons que bino bat boso ko ba mabe ya baninga na mso pasteur ezo lembisa mite mabana nzambe seki ba vanda yango te to le bela mikolo yo mekana ko pesa point de vue na quelques minutes système ya SM faute na bango te faute ya mabe ya basali na nzambe leki escroquerie leki yana bato na poto na papa to sambela resute to koma na ndako to zo bandi na yo ya mama Tifani to che yango to lande sili amen amen Tifani pourquoi que l'église makambo pasteur akoma ko la nzambe mama mwa benga ba église mona na Belgique lobby pour mon prophète il faut 250 € na carte bancaire compte ici pour mon papa so il peut compte kuna eloko malonga ko ibisa yo ezati auto kosuka wapi et puis bazo stoki ba mbongo partout pa bato ba lembi mais ça bien de ma et ça m'a bien nous condamnons Ephésiens 4:11 condamner tous les œuvres effectives des morts non bato ba boy ko l'église pour la nini hein ba que l'église pour la bénédiction ba que l'église pour la refouler makanga na moteur pas nzambe ba que l'église pour ni moto akuta na nzambe mais so ba kay kuna o bazo yok o bazo tal plus que ba païen on les préfère pas que l'église les préfère bazo na ibisi bango bo ça qui va venir c'est plus pire eza malamu te luka ta église bino pe bolingaka l'église de tonda bato l'église en a millions mais bible ici biso na Matthieu chapitre 18 verset 20 là sont réunis 2-3 personnes au nom de 1 million mais l'église au monde a mis 5 personnes 10 personnes nzambe a sur la zawan pasteur on a bebi na noté hein azawa lobi luka ba millions et dinga ibisa ba moni ba ko za biloko pa na bato so ko sanga ba nzinzi hein bato mususu va se na kana bandundu pasteur ne ben akomi na bandundu abandi koteya bamemie epanga moko na bandundu babi mo na pasteur na kisasa no ya porte ba ko ba kisia bato mo na bato ne bele ezaka ba kusu a salle démonstration alors na campagne lelo bien na campagne lelo a pesier biloko moko ba fourmi abiso ko passion no bois ki yango pasteur na pas zu yango a bois ka papa na sala ki 10 000 bateaux on na sala ta 500 bateaux te abenga bi ko mekate za ba retour komekate mais mon dieu meki ya meki ya moni yango alingaki kozwa ngo na bi abenga la makadi komekate
ezola saini ba plein mingi omona kawana ezana potona awa eza ba plein ya pelengendu ya mayele mabe yango moni bato bamoni biloko na balembi mais na botisa bango soki ovanda ndako eza des avantages aller chercher otuna molimo santo ne pas maman Tiffany ako exauté yo téléphone ezali benga exauté yo ngana exauté yo luka sika baninga bazosanga parce que Bible lobi Somme 133 verset 1 à 10 lobi et c'est le mingi nazana bato ba demeurer ensemble que les gens demeurent ensemble à la présence de Dieu quand on va libino moko wana ezama bébé mais faute ya bangote eza faute ya bataille na bango o ba communiquer. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Ezaki avis à papa John Ngefa, le prophète, la mort de Jésus. Toko mina suka pona mukolo ya lelo. Toko zonga le sous-store obeta nona masolo ya mboka. Papa John Ngefa tangota la caméra. Mais quand on peut ça banzambe liloba ya boka bwana pe numéro. Na koloba banzambe likabo ya suka to na bomoko. To longwa na distraction. Parce que Bible Ephésiens 5, verset 16, racheter le temps quand les jours sont mauvais. Tala ko yinande koti. Mabe koti. Satan a telemi. Alingo pengu sabana na nzambe na nzela na nzambe. Mais Bible celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Tous la bomoko. Tous sambela nzambe ya bosolo. To yebi mokolo te tango te. Oyo Bible Zobisabiso na Matthieu 25 verset 31 même ba ange ba éviter. Même Yesu moko a évité kaka nzambe moko akoya lokola moyibi akolaka te. Est-ce que yo bongami so yo bongama te vraiment enlèvement église et la fin du monde était au couraté amour numéro nanga contact pour na kozwanga na WhatsApp imo Viber 00243 89 610 49 41 kozwanga mosusu 00243 81 857 78 26 okozwanga oya suka okozwanga na 00243 99 42 937. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci l'homme de Dieu. Je pense que nous étions bénis par le prophète John Ngefa. Wapesi avinaye par rapport à mort, il y a pas pour langi oyo. Patriarche selon l'homme de Dieu. Et puis les avongo oya kokundama na Kinshasa te na mboka ya ba koko na yete mais akokundama na mboka ya ba paya. Eza ba question tomituna. Oyebi ata mutu. Soki azara na mabe na ye eza pe na kote na ye mo azara malamu. So po linga mutu bien vanda ka kota bolamu na ye. Banda ko linga yango. Omona ke mabe ane bando pesete. To sambela mingi nzamba sungu. Eza liloba o epesa melimo. Batama ye bazo. Quant à moi, j'ai béni le Seigneur. Si cette émission vous a béni, vous a plu, glorifiez tout simplement Dieu. Ceux qui verraient les âmes, la remarque, tous vous avez la suggestion à vous, la remarque, et ça, à bien. Quant à moi, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Parce que vous voyez bien, ma peine de Yang, ma balle toute la France. Azamwana motote, oako sangai. Abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nazamba